Téléspectateurs de Canal King Télévision, nous voici sur ce plateau pour l'émission Monde du Travail. L'émission Monde du Travail traite toutes les questions liées au travail dans tous les domaines de la vie, les domaines de l'agriculture, pêche et élevage, au niveau de l'administration publique, dans les administrations privées, les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, les secteurs des transports. Donc, toutes ces questions dans les différents domaines du travail sont traitées dans cette émission. Aujourd'hui, nous recevons pour la deuxième fois sur ce plateau le secrétaire général du syndicat SINAR, Passia Lushimbo Kasongo, et nous allons échanger sur la situation qui prévaut durant un certain temps à la société de l'électricité, la SNEL. Nos échanges vont tourner autour de toutes ces questions. Bonjour, le secrétaire général du syndicat Passia Lushimbo. Bienvenue sur ce plateau pour la deuxième fois. Et si nous vous voyons et si nous vous invitons ici, c'est qu'il y a un problème. La situation n'est pas encore résolue au sein de l'entreprise SNEL où vous défendez les agents de cette entreprise. Avec vous, nous allons développer certaines questions, entre autres. La question sur l'évaluation de la problématique de la caisse des pensions et rentes complémentaires CPRC. Et il y a eu la situation tendue autour de cette situation. Nous allons parler également de la gestion d'une manière générale de la Société nationale de l'électricité, SNEL, comment cette société fonctionne et comment fonctionne la gestion de cette entreprise publique. Nous allons nous pencher également sur la situation socio-professionnelle des agents de cette entreprise, la SNEL, puisque ce sont des agents qui font fonctionner cette entreprise. Monsieur le secrétaire général, d'emblée, nous voulons savoir, les téléspectateurs de Canal King Télévision voudraient savoir, depuis un certain temps, ça n'a pas marché au sein de l'entreprise SNEL. Vous, en tant que syndicat, vous intervenez pour protéger les intérêts socio-professionnels des agents de cette entreprise. Dernièrement, nous vous avions reçu sur ce plateau et vous avez exposé beaucoup de problèmes autour de la caisse des retraites des agents de cette entreprise. D'après vous, l'état syndical de cette société, vous dites que les agents veulent quitter cette caisse. Depuis que la caisse CPRC a été créée en 1998, les agents ne se retrouvent pas. Et vous, les syndicats, vous êtes intervenus pour éclairer cette situation. Quelle est l'évaluation que vous allez faire aujourd'hui devant les téléspectateurs de Canal King Télévision sur ce qui se passe autour de cette caisse CPRC à la SNEL? Merci, monsieur Alain. Je voudrais être bilingue pour faciliter la compréhension des uns des autres. D'entrée de jeu, je dirais que nous n'avons pas encore atteint notre objectif par rapport à ce dossier crucial de la CPRC, mais déjà nous avons obtenu ou arraché la suspension de la retenue à la source qui s'opérait de manière autoritaire par l'employeur SNEL. C'est depuis le mois de mai que cette retenue n'est plus faite sur la rémunération de nos affiliés. C'est déjà une bonne chose. Mais sinon, notre objectif étant celui de rendre l'adhésion à cette caisse libre et individuelle. Et d'abord, l'évaluation de la gestion de cette caisse, donc l'audit ou l'enquête qui a été décidée par l'inspection générale du travail. Et malheureusement, jusqu'à présent, rien n'est fait suite à l'obstruction caractérisant les instructions de l'inspection générale du travail et occasionnée par l'employeur lui-même qui ne cesse de multiplier de manœuvres dilatoires. Auparavant, la CPRC était gérée par la SNEL. Aujourd'hui, en lisant les différentes correspondances de l'employeur,
la CPRC serait un fait privé. Au-delà d'être un fait privé, l'employeur nous dit encore que la SNEL ne gère pas, ne participe pas à la gestion de la CPRC. Ce qui est une aberration, d'autant plus que la CPRC est née de la SNEL. Si vous lisez la convention collective de cette entreprise, en son article 89, vous verrez qu'il est clairement repris et signifié qu'il est né au sein de l'entreprise une caisse de pension et rente complémentaire, une mutuelle. Nous dire que la CPRC ou la SNEL ne gère pas, ne participe pas à la gestion de la CPRC serait tromper l'opinion, parce que cette caisse est née de la SNEL. Elle est gérée essentiellement par les agents SNEL, lesquels sont censés représenter la direction générale dans l'employeur, suivant la mission qui leur est confiée, parce qu'ils sont détenteurs d'un mandat, lequel mandat est censé être livré par la direction générale, qui ne peut pas nous contredire jusque-là. Oui, moi, Namboka Lushimbo Kasongo, oui. On rappelait que nous avons émission Zali bilingue, et oui, puis vous allez na raison, émission Zali bilingue, monde du travail, toujours recevoir bakouchi nyonso, na katina émission Oyo, motuna biso, ulimboli yango, na le côté la français, ndenge tutuna kiyo, et banda tango nyonso wana, po ezalaki mbula eleki 2024, oyaki na plateau to yambaki yo, ulbaki gatuka kuna, makamu maza kutambola te, mbilinga eleki na SNEL, et notamment la gestion, il y a caisse CPRC, et au Kendeki Moussika, pour celle de l'Assemblée générale, pour le but il faut ekatana pour banda 98, ndenge ba belge baloba, P98, ndenge ba français baloba, ndenge ba salaki, caisse wana CPRC, ba agent, ya SNEL ba se retrouvacaté, c'est-à-dire ba zoka mbanote na mbongo na bango, ba kataka suka sanja nyonso na ba reteni, na à partir à source, ba yebaka, mbongo nese kindakate bolobaki yango et bokendeki musika pe kolobaki ezali détournement na makambo nyonso ndenge bobetaki mbela ndenge bosalaki assemblée générale bonengeki kutukubosa la grève et bolobaki que nous bokende pas na employeur direction générale ya SNEL et na nyonso wana ti lelo bo compromis ezali te bozu climat d'attente te nde balobaka na lingala boyokani te ti lelo boyokani te bozokende kaka boye. Ndeko Alain ti lelo toyokani te ndeko Alain parce que volonté ezalité na kotala maye employeur ya SNEL aza ko sala na kotanga mikanda na ye tangu biso tozo komelaka bakonzi mboka ye azowelaka pona ko répondre directement na ba autorité pona koloba makambo lokuta soko tangi mikanda na ye azoloba que CPRC SNEL et Géraka CPRCT et ça lit Lukuta parce que on a ce que le bâtiment voilà SNEL a répondre à la direction générale la SNEL c'est l'employeur c'est la direction générale la bateau CPRC ou bien c'est la direction générale la SNEL les animés c'est la direction générale yango bisoku tutozali kokamwa parce que bateau yo bakoka qui correspondre na ba makamunyo suwana ezaki ba oyo bazo gérer CPRC mais ti mokolo mwalelo komona ke mikanda nyonso mutu azali correspondre ezali direction générale. Direction générale nde ezali ko répondre na ba mikanda nyonso tozoko mape na makambo oyo eza pena na nzela te po tangu bazoloba que SNEL et Géraka CPRCT participe à la gestion à CPRCT eza lukuta parce que ba oyo nyonso ba kambi nyonso à CPRC bazali ba agent SNEL pe ba konzi ya minene ya SNEL okomona na kati tozali na DRH asa membre ya comité ya gestion à CPRC tous na DRH, tous allés na département à contrôle général, tous na directeur juridique, tous allés na azali PCA, azali directeur à département de distribution ya Kinshasa Mobimba. Boni okoya koloba que SNEL est participant à la gestion à CPRCT. Et puis chose grave, mbongo babandai kokata ba membre na biso sans consentement na bango lelo oyo bazokata sauté parce que pour la pression syndicale mais
ekosuka bongo te parce que biso objectif na biso ezali ba auditer toyeba bato ba kambaki yango ndenge nini ba kambaki pe mbongo bazwaki eza boni mikanda nini yango ezo kamba c'est percé pour que toyeba ndenge nini ya restructurer wana ezali kozwa makambo ebele liboso ya koloba po eza na ba oyo pe parmi ba agent o bazolinga kotika na CPRC mais ba améliorer situation na bango ba condition et s'améliorer eza na ba OP bazolinga balongwa bakolongwa ndenge nini na ba condition ndenge nini soki bakolongwa bako bénéficier na nini après avoir cotiser ba mbongo na bango o eza mutoki na bango parce que ezali ba salaire na bango ba bandai kokata bango dans la nyonso wana okomona que employeur ti lelo azo multiplier ba manœuvre dilatoire na ba mikanda azokomaka na kotala que même mitindo aux autres inspections générales du travail ils a foulé au pied petit tant aux comme mikolo ko ata ba réponse pe zongela biso te yangonde tindi biso le loto sala quand même évaluation pour que to yeba comment envisager ba action misusu pour que agence SNEL azala rétabli na ba droit na ye ndeko passer à Lushimbo secrétaire général ya syndicat Sinar oti ko manyola mwana mutuna na biso zali toni toyeba mais ndenge nini direction générale ya SNEL akolobake ya geraka babiloko wana te ndengo lobi wana et pendant que SNEL abimisaka mbongo suka sanza nyonso mosolo moyike et ce qui olobi ndenge wana ce qui total peine émission les gars qui mbalé les gars qui ont qui bino et olobaki ce qui $500,000 mais comment expliquer na stade oyo direction générale SNEL bakino ye ageraka kese wana te et pe utu koloba awa ba directeur ebele bazali wana ya SNEL na direction générale bango bazali ba membre to pe ba gestionnaire ya kese wana CPRC direction générale qui ma responsabilité oyo pour ya nini ndengo lobi et pour ya kozwa banonini pour ya itereni. Merci ndeko Alain mbanonini employeur akozwa ye moko ayebi ndenge nini ko expliquer nini comment dirais-je contradiction ezo caractériser employeur parce que na mikolo et les kaki employeur ye moko direction générale a commis la caba gestionnaire à CPRC principalement le PCA pour que a fournir des informations aux exiger l'inspection générale du travail pour la banquette. Si les lots mukanda wana plus d'une année et tigala kozwa réponse T. Tolongwe wana et commis les lots oyo employeur a lobake et a fait privé d'ailleurs makambwana et talibisoté et a baja bango moko. Or na mikolo eleki sous ba agence SNEL ba fundaka SNEL et bafundaka CPRC plutôt. Tant bafundi CPRC na niveau de justice, CPRC a lobby ayebi ba agent wana te, ayebi a signé contrat mon côté, a un engagement mon côté vis-à-vis à ba agent SNEL. Mais aza plutôt en relation, toi en contact, en collaboration na SNEL, employeur. Donc agent SNEL, au lieu à l'anda CPRC, il serait mieux à l'andande employeur na SNEL. Na mikolele ki susu togo mona susu ye employeur SNEL a lobby nga na yebi makambo wana te ezande CPRC eza fait privé pour que nous landa CPRC ye moko omoni ping pong wana ata soki totanga mingi te mais toko comprendre déjà qu'il y a quelque chose na montant au PC wana 500,000 na lobby ezaki ko sangisa ba mbongo nyonso ba bande okata ba agence SNEL na kongo ba bakati ba agence SNEL employeur pa bimisi mbongo na caisse ya entreprise eza à l'état. C'est plus de $190,000 parce que Mikande Zalia au direction générale Yemoko a confirmé biso ba chiffre là. C'est plus de $190,000 chaque mois au APSaka na CPRC au yé azo qualifié lisusu de fait privé. Donc mon amboka patient Lushimbo ozoloba makambo minene ba agent ya SNEL ba bimisi $500,000 et SNEL est mort pe a bimisi $190,000 et ba 4 points quoi alimenter qu'est-ce que CPRC. Oui. Et na cadre wana comment expliquer SNEL le directeur général Rwanga na yango ke ayebi makambo ali fait privé na tango oyo ke caisse société l'état zo ko bimisa mbongo et société l'état wana wangani ke ye ayebi yango te et na kotuna motuna comment expliquer
il y a une société qui direction générale Msambongo, société Msambongo, il y a quoi alimentaire qui wana, et ça ko kata pe basali na ye, mbongo wana est commis à $500,000 et wana le bakeno voilà, ezali fait privé et à kokota ba makambo wana te et en même temps, il y a ça ko répondre na bata que baza ko attaquer CPRC et direction générale doit répondre na bata que wana. Mais comment expliquer donc imbogrio wana, comment expliquer et là qu'on eza ko leka wana ba attaquer CPRC qui est sané kufa ndenge bolobi et ndenge le bagi pe émission le kaki et direction générale a doit répondre na ba plainte ya baja snel on les place atika CPRC à répondre nango yoko ya no lango ndenge ni yango ezo lekela moto nyonso ezo lekela congolais nyonso akotala que na place ba accuser bango moko ba se justifier mais comme il est employeur nda comment justifier bango ko défendre bango bec et ongle et cela dépasse tout entendement. Comment expliquer ce revirement de la part de l'employeur? Mbongwana babando kata ba agent biso pe tolobi te que non c'est percé ko fande ko ale parce que il faut se faire comprendre biso toza ba lobeli ba représenter à basali tokoye bisabino ka o ezali volontaire basali balobi boy ezana ba oyo balingi kolongwa se percé yango tolobaki il faut ba auditer poto ye ba se persango et zwaki mbongo boni et kambama ki ndenge nini et kambama pe na banani pona ba oyo pe ba okende lolenge boni o balingi balongwa ezana ba oyo pe balingi batikala na kati ya se percé mais au moins ba bongisa ba condition neti lelo oyo soki agent SNEL akufi membre ya se percé akufi moi si na e a bando bénéficier na ba droit wana mais soki moi si akufi bana ba ozali so elo côté est-ce que biloko wana photo ndima yango ata bana bazana âge à scolarité bazana droit elo côté bon nyonso wana yango to singaki audit ba enquête suivant ba instruction et inspection générale du travail pour que to vanda to analyser ensemble mais comment expliquer que employeur leloyo awanga na loba eza fait privé yango to lobby boni okoloba fait privé dès lors que mbongo ezobima ebele na libenga et entreprise ya l'état congolais o eza soumise na comptabilité publique after obimisa 1 franc il faut que justifier yango sikoyo yango tunaki ndenge nini employeur a justifié à plus de $190,000 wana dès lors qu'azo pesa ngo na eloko azo estima eza fait privé yango tokomaki meti lelo na tozue ya noté eza grave en dehors ya wana eza lisusu na compte part ya basali yango wana suite à pression obiso to salaki bazokata lisusu te en attendant yango tobi non suspendre la retenue ne suffit pas. Ce n'est pas vider le problème, mais le vrai problème est ali to auditer nini keswana direction générale ezako lobana place ya CPRC en lien et place que batika ba kambia CPRC baloba bango moko na makambo bazako reprocher bango et direction générale ezako lobango. Est-ce que dans tout cela direction générale ezapo mutuna tozako tuna comment expliquer société à l'état direction générale ou bien SNEL bimisi mon solo na eloko songolo et direction générale eloko la sala kolandela likambo wana te mon solo bimisi et que le kaka boye akolandela ngote atikango kaka kende boye pour ezali fait privé CPRC ezali fait privé et en même temps direction générale la SNEL ezako répondre na ba reproche au CPRC ko répondre mais direction générale répondre na place à CPRC mon mboka passer le chimbo toza ko tuna yo motuna bon menaki ba démarche na inspection générale du travail bokendeki na cour de compte bokendeki na ministère à portefeuille bokendeki na assemblée générale assemblée nationale oui. Na parlement et bokendeki osala kutu kuna sit-in manifestation pour ya kotombola voya ba agent et comment na et pas ba autorité pour situation na bango za résolu et na ba makambo nyonso bosala ki wana bozu get de cause te bozu solution te bozu ki na niveau ni ndeko Alain eza pasi na kotala que mboka oyo eza na mibeko ebele neti oyo ya biso ya Congo ko eza pe na bakambi nango mais bato sa mibeko te
ti lelo solution ezwamite tokomeli bakonzi nyonso directement tokomela ki ministre à portefeuille ata réponse ata accusé de réception tozwi nanu te plus de 4 mois banda tokomaki okomeli inspection générale du travail okomeli ministère ya portefeuille okomeli cour des comptes boka ko sa manifestation na assemblée nationale na parlement besoin réponse mon côté tokomeli parce que inspection générale du travail ndé et diligentaki enquête singaki enquête et salema mais enquête soit là et salemité tilelo tilelo voilà il y a même un mépris à l'égard de cette institution publique, l'inspection générale du travail, qui n'est pas prise en considération par les employeurs congolais. Banda okomamikanda tilelo ba répondait écoutez. Mais directement nous avons saisi le ministre du portefeuille qui est la tutelle administrative Yasnel. Nous nous avons accusé de réception. 4 mois à portefeuille. Et là, comment on peut saluer le ministère le dossier est en cours de traitement. Mais si le long a toujours ta réponse mon côté. Tokome là qui directement ministre de la justice. Si le long a toujours réponse, le dossier est toujours en cours de traitement. Même le ministère de la justice, même le ministère de la justice, pour défendre la démocratie, pour défendre le ministère de la justice à répondre à la dossier, on a têté le lot. Yango, ministre, lettre adressée au ministre d'État, ministre de la Justice. N'a accusé de réception. Portefeuille paie le dossier toujours en cours de traitement. Mais éviter traitement parce que parmi les victimes de cette escroquerie, et nous appelons ça escroquerie nationale, et parmi les victimes, il y en a qui sont décédés. Comment on résoudre le problème na bango? Na amertume wana na mitema. Parmi les victimes, ils en ba oyo, lelo oyo bazo bate à quel sens se vouer? Il faut trouver solution. Et surtout qu'il s'agit en matière salariale. Or, le salaire est sacré. Comment expliquer que l'on reste silencieux face à de telles dénonciations qui touchent na vie à Congolais? Il y a un des étonné biso. Tosuka ki wana te tokeneki na Assemblée nationale. Assemblée nationale, to salayi sitin kuna, mais tika ki pe memo na biso ti lelo na tozui et ya noté to continue demande d'audience et loko mokote yango to mi to na sikoyo kuna pe assemblée to parlement yango nde siège na biso ya ba représentant na biso population to ke to soumettre le problème ti lelo toujours le dossier en cours de traitement to ebite siko misala ngo ba fonction ngo bozwa reza pona n'est-ce pas pour servir la nation? Qui dit nation dit population. Comment expliquer que la population souffre? On vous soumet les problèmes, les doléances, vos autres étaient accusés de réception de Kouale. Siko toza wapi. Wana bokosa ki dossier pa na mwana mboka Vital Kamerhe na cabinet na ye à répondre en moté parce que mutazali mukambi ya assemblée nationale et bozite papa tokoti ici ya azali pacificateur papa tokoti ici hein tokoti saki na assemblée nationale tozali awa memo na biso yango memo yango memo depuis le 20 novembre, février, depuis 2024, ce qui est en termes d'années, donc ça fait déjà une année, parce qu'ils sont en 2024, les lots en 2025. Attaque accusé de réception à PAM. Boken Assemblée nationale, Bozui et Yanoté, Boken a portefeuille, le ministère portefeuille, Bozui et Yanoté, Boken a ministère de la justice pour défendre cause de Baja Asnel, Bozui et Yanoté, Boken inspection générale du travail. Pour poser problème oyo atala yango bozupe ya noté et pour na bino na niveau oyo bokomona ke bokobenga ngo ndenge ni blocage ou bien ezali eloko nini bokobenga ngo eloko nini? Est-ce que ezali la volonté abato ke ekende bongo ezandenge nini? Bon papa tozali na mboka oyo ezali bien structuré. Comment expliquer que qu'il y ait un tel silence face na ba dossier à boye où ils ont touché na ba vie à ba Congolais? Comment expliquer cette insensibilité? Ils ont dépassé biso, ils ont léké la biso ndeko Alain na yango to sengi to yebite ezapona nini bango mokonde ba yebi et puis blocage à tous les niveaux bango mokonde ba yebi côté simbité mais
blocage ezaka ka mbala moko bato nyonso baningi ko yangola te pe ba konzi minene ba ministre tozoye baté blocage à quel niveau tozoye baté ceux qui mikandango ekomela ki ba konzi na ba bureau na bango mais bon c'est la ceux qui ba cabinet na bango na ba cabinet na bango ba bombaki ekomela ki ba konzi te tokoye baté mais toyebi que na nzela etanoike liboso na yo ndeko Alain peut-être ndenge ba Holanda biso ba roko tout na ba collaborateur na bango ba dossier ceux qui bazana na ngote okopesa numéro na biso ezali ou bien ba ko benga yo to romema yango ba preuve yango nyonso partout to déposa mikande ezali on ne parle pas en vain ba preuve ezali o ezola ki ça soit mauvaise foi soit complicité ya ba misusu comment expliquer ça et moi na mboka secrétaire général ya Sinar olobi bo kebisika nyonso mbela na bino yokanité mongongo na bino yokanité plainte ya bagent ya Sinel yokanité mais siko bo en quelque sorte blocage ezali mais lokola bo s'adresser to pe bo kepala ba konzinyoso bozui e ya noté boko sala siko ndenge nini bo suki na bino wana boko luka bo continuer dossier pe boko présenter dossier ngo na niveau ni lisusu boko kende wapi et pas ba konzi nini pour présenter dossier oyo ya bino pe ba yo kabino ba répondre positivement pour sauver situation ya ba agent ya Sinel. Merci ndeko Alain. To bonne fois na biso bomoni yango. Depuis l'année passée dossier oyo et ça depuis 2021 to banda yango. Au moment que bonne fois na biso ezali so ya ko prouver te parce que eza déjà. To suki wana te parce que mibeko ezala ya mboka na biso ezala na niveau ya BIT Bureau international du travail na organisation internationale du travail et tient en place ba mécanisme ya pression et na yango na kotala ndenge toza okende toza obligé à appliquer yango mibeko ya mboka epesi biso pe ndakisa wana to pe pifo wana pour dire que peut-être d'ici là tu redéclarer conflit collectif du travail parce que ça ne va pas. Conflit général collectif du travail. Tobando qui n'est malé mais pour la que Sinel les alliés société moko hautement stratégique. Togo qui ne boulou et qui était, fallait quand même toke nango molo mais tomoni que mauvaise foi eza makasi. Togo ba moyen zali eza déclaration en conflit collectif du travail ou soit Togo qui n'est pas chef de l'État pour l'un des premiers citoyens ba congolais nyonso. Pour tout le monde, pas solution, c'est ma pas naïe. Au moment où la fonction publique, grand ezalaki. Tant que vous avez mesure, il fallait qu'on suspendre mécanisation de la fonctionnaire, il fallait qu'on suspendre la promotion. Mais tant que vous avez ici chef de l'État, vous avez ici sensibilité à la décision, vous avez des conséquences néfastes sur la vie des Congolais. Chef de l'État, mbala moko ayaki ko annuler ba mesure nyonso wana yozali sou appliquer te wana chef de l'État ngo tomoni to kendeka liboso ya tata mokonzi ya ekolo pour que solution ezwama en faveur ya ba affilié na biso bazali ba patron na biso ba pesa biso manda olobi boko kende na BIT organisation internationale du travail et au ba s'appelle le que nous voilà beaucoup déclaré conflit du travail ngi ko lobelo konene puisque za terme moko savant technique ngi ko lobelo konene to lobi te ke to kende directement à conflit collectif du travail to lobi parmi ba mécanisme où ils a reconnu la biso ba syndicaliste ba mécanisme de pression moyen de pression ils a ba arme na biso syndical entre autres déclaration de conflit collectif du travail ou ce qui conciliation exacte ko préaviser pour na kokende na grève et grève oyebi grève nationale et grève générale soto décrété aux alamobulu yango to lingite na moment oyo o mboka na biso eza na pasi na est to bakisa te toza ba congolais toza ba compatriotes to koki kondimate que na minute oyo mboka na biso eza na pasi to bakisa lisu pasi te yango toza ko senga na tata mokonzi ya ekolo. Oui, bien sûr, Mikolo yaza préoccupé na situation izoleka na est o bande ko na biso baza ko kufa bazo ko boma bango neti bantaba ezo sala biso pasi makasi et na minute au congolais nyonso il faut comprendre que le chef de l'État a vraiment préoccupé en nini mais malgré ça quand même ata la pe biso kotoyo
ba travailleurs biso toza ba koto na ba Kinshasa na ba Lubumbashi neti na société nde tolo ba na SNEL boy ba problème ezali oyo ezo senga pe attention particulière ya tata mokonzi ya ekolo pour que quand même ba solution parce que ba conséquences pe ba acte wana ezo occasionner pe ba mort d'homme na ba maladie moko incurable donc ba conséquences moko incommensurable ou incalculable oyo ba acte wana ya ba kambia ba société bazo composer. Oui, moi namboka na koyoka yo eyo lobake na compagnie SNEL les accompagner à l'état makambo baza kotambola penza te ndenge kokozala ndenge toyoki yo et surtout ngolo comme gestion ya SNEL gestion ngo ndenge nini puisque problème c'est posé na niveau ya gestion ya SNEL les ndenge nini sur le plan tolba comme technique sur le plan administratif sur le plan financier donc gestion aux ndengeni puisque makambo administration motoza ko coordonner babilo ko na technique finance administratif gestion aux ndengeni à SNEL. Merci Ndeko Alain. Gestion à SNEL sur le plan technique papanga no toza ba congolais toza na mboko réponse wana ezo revenir na congolais nyos ami tout na SNEL na minute za ndengeni mais eza faute ya ba agent te eza faute ya ba agent te par condition technique eza réuni te yango romona que lelo oyo lotili qui eza pasi na Congo ponini on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a que de mauvais chefs ngai personnellement je viens de faire 2 semaines na ndako nanga courant et komagate nazomi tout na eza pona nini yo na ebité so nini na koleka na ba avenue nyonso tout na ba quartier préoccupation za moko courant eza te pona nini yango ndepe faut mituna dernièrement tout mon aki ministre à portefeuille a convoqué qui ba état généraux et ba entreprise portefeuille to éviter ba résolution ngo ezwamaki kuna ezaki nini et puis ba évaluation parmi ba cause ya état actuel ya ba entreprise à portefeuille entre autres la SNEL ezanini yango omona que sur le plan technique en tout cas réponse wana eza mutu nyonso ça ne va pas. Oui, pour la lobby, ça ne va pas. Tout le monde en gros, ils ont les bomba te, ils ont habité la ville à Kinshasa, na ba quartier Belé, Moli les Ali, ou awa Kouré Zali, Koto kuna Kouré Zali te, Ngambo kuna Kouré Zali te, yango zoto déplorer que gestion technique Zali malamu te ou confirmer yango. Bon, sur le plan technique, to biso ngana yo tozo vivre toza na Kinshasa, toza ba abonné ya SNEL, mais siko peut-être na olukoyeba et outi wapi bon mais eza na bakambi SNEL eza na bakambi nde faut bayebisa biso problème eza nini parce que toyebi bien la kaleza qui soki coupure ekozala ba ko signaler bino bien avant que tokosala boye bokozanga courant de telle heure à telle heure veuillez nous excuser a ezala soute ata bosali 1 mois muta olegate a s'excuser to a expliquer bino problème nini ezali non parce que aussi les conditions de travail à battre. Et comment on appelle que la condition de travail. Ata courage ali te beko senga facture. Makamo ko santengini. Courant et pelité na kata quartier, courant et pelité na commune Songolo, yo komona ke ba agence SNEL beko senga facture. Est-ce que humanisme zalité, humanité zalité na makamo za ko leka pesa compagnie à l'état. Makamo za ko leka ndengini. Facture c'est tout à fait normal et ya. Et oya selon ndenge pesa courant te facture ko ndengini. Bon, ceux qui courant ya quitté musala pe sale magapono constater que courant ya quitté toko tinda facture te topé courant ya kindambo toko tinda facture selon énergie ou ezaki fourni. Mais bon jeune technique bon je suis pas de la non on veut défendre bango puisque population ça comment les témoins ça kolanda biso awa ba fourni courant na quartier Songolo courant yete pendant autant de semaines ou mikolmi ça to 1 mois mais yo comment là que non ba sali ya SNEL ba travail SNEL ba ko sera ba facture bon ini wana do comment expliquer yo pour rendre service na batoté olingi ke ba renvoyer en sincère wana sikoyo comme question neza technique c'est mieux au benga ba kambia SNEL ba ya ko répondre la question ana po nanga ba naza apono lobela ba affilié na ngai o bazali ba agent ba ingénieur tout ça mais d'abord ba condition na été ce qui tunaki sur le plan en gestion
Oui, je sais cette commission va pas foutre à battre malade. Il y a un problème où bisale misala, c'est-à-dire matériel et à travail, et à la caté, comme transport, cabine, poteau, câble, et voilà, Sinel a alimenté courant na bisika nyoso pe en temps réel les alités les arandingi. Wana aspect wana est vraiment complexe parce que il y a beaucoup à dire, la responsabilité à partager, d'une part gestion en interne, d'autre part l'État et Moko d'abord abandonné pratiquement l'entreprise naé. Donc vraiment ils a question moko complexe et aussi pinza makamwe belé pour na ko répondre yango to ko singa même soit ministre à portefeuille, à Bengissa Bisso, nous surtout ban syndical, ban employeur, na yé gouvernement pour qu'ensemble tout va réfléchir sur tous ces problèmes ici. Oui, nous avons une technique za ko salanga signe kuna to komina tango ya suka mais to kozonga mukia Sinel là ni technique soki bo pesa biso ta moi minute moko soki mi bale so misato makamotali situation socio professionnelle ba agent ya Sinel makamotali misala na bango lifuta na bango gestion na bango za ndenge nini est-ce que na niveau en plus que na kolanda yo za koloba moi mbilinga ezali na kati ya Sinel et ezali ndengene puisque yo zali syndicaliste ozana ba agent o bazali ba affilié na syndicat na bino bazali kuna bazoyi bisape bino ba makambo et peut-être pe likambo yo koma oka peut défendre bango et gestion sur le plan situation socio-professionnelle à agent kotala lokola lifuta na bango kotala comme salaire na bango kotala lokola prime na bango allocation familiale soins de santé transport bango gestion des endengeni. Bon, gestion sur le plan socio-professionnel paramétrer belé à Koloba d'abord ba conditions de travail les habiletés pour la plupart d'entités. Oyo aromona kina buki lukuta aya azwayo na caméra nayo to kita na entité to bandi na kisasa aw to kende na tizongo partout là otala ba conditions de travail ya ba affilié na biso eza kitoko te eza malamu te sur le plan administratif. Bon netizongo na minute oyo agence Sinel à comme moi l'année en âge de scolarité na nini na zongoté parce que babatime ezali pour la classe mais enseignant bazate donc classe ezate baza obligé à vivre de manière séparée na ba foyer na bango na basi na bango na ban pour ban il faut batanga donc il faut batika soit na kisasa soit matadi ainsi de suite donc ta la situation des qui côté médecin aya rande Soga Lingi aye après Azongi il n'est pas permanent. Il n'y a pas un médecin permanent. Il n'y a pas un médecin permanent parce que ba condition à bon. Manque d'effectifs. Mutumo azo sala ceux qui pendant autant de jours parce qu'il n'y a pas d'effectifs. Pour Mutumo bima congé ils a problème. Congé comme faveur. Il faut solliciter. Et pendant que on a Congo tous on a ba technicien belé ba ingénieur ya makamotali lotili qui bazali belé bazo aussi c'est na ista partout ba université à Kinshasa na polytechnique bazali et Sinel a ko recruter batote pour batia maboko mosale kende liboso comment marque effectif et au salema recrutement et au salema bino mongo boyebi Congo ndenge makambo pezo le kanaba place mususu ba awa ba auto régulariser situation ba journalier ba régulariser situation ba journalier mais milelo kuna banani batie na ba liste wana na liste définitive dans l'entretemps ba ingénieur bato bazo mérité ba vandi baza misalate bon nyoso wana ce sont des problèmes sur le plan administratif national j'ai déjà écrit plus de 100 lettres SINA pour la situation administrative à Bajan. Au Kokuta kuna na kati za na agent a sali plus de 10 ans intérim. Alors que Mibeko et Pekisi intérim est au-delà de 6 mois. Dépasser 6 mois, il faut agent il faut confirmer. Et bon ce qui va retraiter na niveau là qui a sali intérim va reconnaître peut-être na la fonction soit assumée à quelle retraite à ko sala ndengene. Et si li c'est comme ça. Moussou bafuta magate. Misusu bafuta maka. Misusu bafuta magate.
catégorie so balingi ba pesi so balingi ba pesité mais na minute so baka ezebele ya ba intérim prolongé commissionnement mutasa 7 ans 10 ans commissionnement mutu ba confirmer que ça en commissionnement intérim 10 ans nazana baka mususu ya batu mutu so batu bakufi asali intérim ba confirmer te tina ninga kufi to komi bo régulariser à titre posthume rien bon nyonso wana ndeko okoloba ke gestion ezali malamu ndeko na yango na lobby na mukuse oyo Monique na buki lokuta aleka na etano na yo aloba comme ça nga pe na ko yeba nini ya ko répliquer parce que tozali awa pono loba bosolo et ça ko permettre tata mokonzi mboka ayeba banani bazo salisa e po mboka ekende liboso biso ba syndicaliste tozana intérêt moko te akosa mokonzi mboka parce que Moussa na biso tozo eza ko défendre ba opprimé toza ba politicien te toza ba partenaires sociaux na yango toko senga tata mokonzi mboka ayo ke la rapé biso ayamba rapé biso to solo la na ye ako convoquer ata assemblée générale abengisi biso to solo li to laki to yebisi ma assemblée générale qui est nationale même pas national na monde du travail je suis en train de plaider pour le monde du travail en général. Parce que tout le monde dit que beaucoup plus attention est accordée à la classe sous la société. Mais or, ils sont des principaux partenaires sociaux. Ils sont des principaux producteurs. Ils vont faire tourner l'économie en beaucoup de travailleurs. Ils vont fouta. Membres du gouvernement, politiciens, et sali, sali, travailleurs. Il y a un autre chose que Konzamboka, même maman premier ministre, bayo ke la rappel biso bayambaka biso to solo la to ba organiser cadre moko ya échange pour que bayeba makambo ezoleka na base. Merci mingi mwana mboka patient Lushimbo Kasongo, téléspectateur Bayokio et agent Asnel Bayokio, directeur général Asnel Bayokio, bakonzi mboka Bayokio ko banda timo konzi mboka ti na ba chef wa quartier ba chef ya balabala Bayokio et biso na émission monde du travail o ezali makamotani mosala to appréciaka makambo yo ile kanaka awa te biso to appréciaka puisque biso zali ba journaliste to appréciaka mote ezali nde bino ba téléspectateur bo appréciaka oyo ile kanaka na émission monde du travail et na nyoso oyo to uti koloba awa na nyoso oyo mwana mboka secrétaire général ya syndicat Sinar patient Lushimbo Kasongo auti koloba boyoki yango et ce qui peut que bozali na thèse contraire ce qui a bouki lokuta ezali pe droit na bino ba to direction générale ya SNEL toza ko la bino awa direction générale SNEL toza ko la bino puisque deuxième émission to sali et bato baye awate est-ce que makambo mwana mboka patient Lushimbo ya syndicat Sinar ba ezali ya solo ezali ya lokuta mais to yebi yango te toza ko la bino ce qui bomoni ke oyo alobi nyonso ezali malamu te boya ko sala droit de réponse porte ya canal de télévision monde du travail eza polele ya ko mbabino boya ko détruire oyo ye alobi ke ezali ya solo te akosi toza ko la bino toza ko rappeler na première émission alobaki ba makambo mingi na makambo tadi caisse CPRC tomoni motomoko aye ko répondre te pour ko senga droit de réponse azongi susu na émission oyo ya mibale motomoko tomoni ete ba les ali na kana bino droit de réponse to kondima yango et à vous téléspectateurs de Canal King Télévision de pouvoir apprécier ce qui vient d'être dit ici. Merci beaucoup, à la prochaine.